Très bien, merci. Vous allez révéler Bokolanda Bisso sur Tchamaloba officiel avec le vôtre Gradi Mouya. Autrement dit, le fils de la promesse en direct de la République démocratique du Congo. Devoir à domicile, ils auront toujours beau partager, beau commenter, beau aimer pour permettre Bisso, ma vidéo na Bisso, ils auront toujours viral na YouTube. Donc, on a pizza, bah nyonso balandara Bisso, bah yebi yango ils auront devoir à domicile. Donc, Boebiso qui n'a déjà une expression faciale oyo, ils ont un grand masolo au tobetara na basango ya tongo topé basango ya pokwa. Donc, toye ko beta masolo ko emisabino ba exploit oyo far desena ba waza lendo basali na mokolo ya lelo tika na emisabino ke tozali na esengo ya kosakana te parce que mokolo ya lelo ba waza na ba far dese ba beti ba nguna na biso na ndenge ya kosakana te. Donc ba nguna bazali ya kolela, Rwanda ezolela, Rwanda eko tangisa mai na miso toko lobaka 30 ans ekoki, Kagame 30 ans ekoki, o nyokoli mboka na biso, o yibi na mboka na biso, o voami na République démocratique du Congo, o violé o yibi o bomi na République démocratique du Congo. Alors tolobi 30 ans ekoki, Kagame tika République démocratique du Congo kolela tolingi yango lisusu te, ba mama na biso ba violé bango na ba este kuna eko pesa pasi yango biso tokolo ba 30 ans ekoki. Donc bato nyonso bazali ko tambola elongo na Kagame boye bake bokomi na suka masolo yo elongo na mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakiselaka mu kwa ntombolo ndenge bana ekisasa balinga kobenga ye sengeli boye bake makambo déjà tokende nango na suka. Donc ce qu'il faut savoir, en ce jour de jeudi 27 mars 2025, Walikale et Yebi na kozala surpris na ba faire oyo FARDC sali. Donc Walikale surprise moko esalami kuna na ba waza na FARDC peuple congolais bozala batu na esengo. Na yebi sabino basango aboye bato basepelaka te ezaka lokola ba Pierrot Louara nde basepelaka te na basango aboye. Comme je disais, avion moko oyo eko utaka Rwanda, avion wane eko ya na ba munition, avion wane eko ya na minduki, avion wana eko ya na ba Damas pona ko ravitailler ba M23 na AFCA Corneille Nangaa. Avion wana ezosala ba va et vient, ebandaki kosala ba va et vient Rwanda Walikali eko yaka na biloko ba Damas oyo batu ya Nanga na ba Rwandais oyo bakotambola na Nanga elongo bato bako uta na compte ya Paul Kagame babandaki koya kotika ba faire pona ko frapper ba M23, pardon, pona ko frapper armée na biso na ba waza. Mais chose grave, na ngonga ya 10h ya mokolo ya lelo jeudi 27 mars na yebisa bino bozala ya ko sepela batu nyonso boza abonné na Tchamaloba, batu nyonso bozali ko bunda pona République démocratique du Congo, ba vrai patriote bozala ya ko sepela na musala oyo ba wazalendo basali, na musala oyo ba FARDC ba kosala. Na ngonga ya 10h avion wana oyo yaka na ba Damas, oyo yaka na ba munition, oyo yaka na ba arme ya danger e utaki Rwanda ezoya na Walikali kotika ba affaire mbala moko ba waza na FARDC ba jimele bango ba landeli bango ba zelika katango avion wana e koluka kokita na Walikale na ba affaire oyo yaki nango sango ya esengo na zanango ya kopesa bino balandi nyonso ya Tchamaloba officiel ezake FARDC e bombardé avion wana milelo ezali sikawa na Rwanda. FARDC armée na biso ba mapinga na biso bilombe na biso ba lancer bombe na avion wana panzani
ba damazi oyo bande ko ya pona ko ravitailler ba Rwandais et pantane ziki ba minduki ziki ba munitions ziki donc na minute oyo Paul Kagame ako tafuna kaka ba makaya parce que tension na yeze sur normalité. Donc à l'est parce que na minute de national ezo salama na Rwanda. Na yebisa kabino na lobi ngai na yaka na ba affaire OT pona ya kokumisa M23. Ngai jamais na koyiko ya pona opesa bino sango ke M23 bazui place boye basali boye babomi boye. Ngai soki na telemi liboso ya ba télévision pe ba ordinateur na bino na yaka nde kopesa bino basango ya ba exploit oyo ba waza ba ko sala ba exploit o FARDC ezo sala ba ko bundela République démocratique du Congo ba ko zonga simate bilombe na biso. Mokolo moko te soki esengi na fanda 2-3 jours pour information ya kitoko to pe ya malonga ya kopesa bino ezalité na ko fanda chaîne ko sala te parce que biso tozali ba vrai patriote. Biso to yaka pona mbongo te, biso to yaka te po batindi biso ba futi biso mbongo te, biso to yaka nde ko bundela mboka. To yaka nde ko défendre patrie. Pour l'amour ya patrie na biso to kozonga simati. To ko fanda kimiati. Yango wana soki masolo ya boezali, to yaka ko informer bino de façon que bonzwa ka ba information ya malonga. Parce que to boyi ba poison rwandais. Boyebi ke Kagame a tche bala rebelle pour la kofuta ba journaliste même ba journaliste na biso Kagame a pesi bango ba mbongo na nzela ya nanga pour na bakende ko kosa population ba pesa ba information le kuta na population yango biso tozali wana pour na ko contrer misalo ya mabe ya pelengendu misalo ya poloso oyo Kagame ba ko sala pour na mboka na biso 30 ans ekoki yango na Kagame azozwa frappe na ndenge ya kosakanati na yebisi bino dans les jours à venir ou alikale ekozala sous contrôle ya ba FARDC pe ba wazalendo akozala na contrôle et puis Goma Bukavu Bunagana nyonso kozala sous contrôle ya ba waza pe FARDC na biso parce que tozali na kondima ete bana mboka o ba ko bundela mboka na likambo tozali na raison c'est avec cause nde to ko bundela mboka et puis cause na biso eza juste alors félicitations na ba FARDC, félicitations na ba wazalendo pour na bombardement au bauti ko sala mokolo ya lelo jeudi 27 mars na 10h kuna na walikali. Bokoti ici day national na Rwanda. Rwanda na minute panique ya kosakana te, Kigali panique ya kosakana te. Kagame place aza kuto ezoyeba nati. Donc azomona kaka ba faire ndenge zo kendele on dit ba royaka tina Kigali ba bakiye ba ene na République démocratique du Congo. Donc bana chamaloba bana République démocratique du Congo ba kongomani ya solo mokolo ya lelo na moi vidéo mokuso to yaki kopesa bino information boye bake FARDC sali exploit wazalendo ba ko sala exploit ba ko beta monguna na ndenge ya kosakanati monguna lali kao Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenga zo kumbela Kagame wako kasusu te parce que tebisaki bino guerre oyo eza divisé en trois parties ou en 3 dimensions. Na dimension ya liboso esengeli boyeba ke guerre oyo toko bunda na dimension diplomatique. Na dimension ya mibale toko bunda na dimension militaire ya manduki, ya masasi, ya guerre. Pe na dimension ya misato ezali guerre moko médiatique. Yango wana bomoni biso tozali toujours wana liso likolo liso toko fanda kimia te toko tala makambo ndenge ko tambola pe toko akopesa bino sango o esengeli to pesa bino. Alors ndenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akokumbela makambo Kagame azui perte à vitesse. Akokoka lisuta ko comprendre te yango bomoni akendaki même na Qatar akeko lela ti ba bengisi président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akekuna ba bondelier ti président Félix a tcheleka na se mais ata tchelie na se boye bake to tiki masolo te ti to ko récupérer Kagame aomona neti abeta biso shita sima nzoka nde Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye moko mukolo ba shita sima abeta ka ba shita sima na dada rebi M23 AFC basala ki communication moko koloba ete basengi cesser le feu bakiti manduki ba se retirer ba bloko moko ya bongo na walikali menzoka nde bana ba avion moko eko ya kotika biloko butu mais félicitations na FARDC na musala bosali
Na ça qui bino ndenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a komemela bitumba oyo to komi na niveau musu to komi na vitesse ya TGV. Okoyi batiki yo. Yango bozo mona même ba consultation ezo salama, ba consultation politique ezo salama oyo. Ezali kutu masolo ya partage à gâteau te. Donc bato bazo boule ke ba consultation on eza partage à gâteau, bozali komi kosa ezali partage à gâteau te. Ezali ki président de la République a Chesko boule na ye. Azo pesa sko boule na ye, mutu tout fois la boule ya président de la République. Okoyi batiki yo vitesse à TGV. Donc ils ont tout partage à gâteau te ba bazo kanta keza partage à gâteau bato bazo kende kuna bazo le kadija na consultation ba yebi makambo yo son excellence Eberand a koyebisa bango o azali bongo conseiller à président de la République na matière de sécurité. Félicitations à Moussalo Kosala azo pesela nenge vision mokonza mboka lingi pona gouvernement ya union nationale auto Kosala na mikolo ezali koya bokomona ekozala gouvernement moko ya kosakana te parce que na gouvernement on a ba grand prêtre César ngadi ba kozala na pointe ba vrai patriote o ba bundela mboka ba ko continuer ko bundela mboka ba ko trahir mboka te baza toujours wana na gouvernement on a ko mona ba tuloko la ba Eliezer Tambwe ba kozala na kati boke ba pe na mystique a fourmi bo mona ba Jean-Pierre Bemba premier ministre na lobikaka eza na mon prophétie. Merci beaucoup bozala ki ebele akolanda biso na mokolo lelo to yaki poto informer bino ke FARDC na biso esali exploit. FARDC bo continuer boye. Ba waza bo tikate. Bozali ba vrai patriote. To kota la biso. To kota la bino. Miso na biso ezali braqué pa ina bino. Tozali na kondima ke lokola bitumbo to ko bunda cause na biso eza juste. To kolonga yango. Alors bo tikate bo lembate bo zonga simate. Biso pe tozali wana to ko soutenir bino yango to lobaki to tiginon ba kosa. To tiginon ba kilamfwenge. Mikolo biso nyonso tozali na style ya FARDC. Moi vers na kati ekosala moi masolo ndenge kaka madame la première ministre Judith Soumina Tuluka akoloba congolais telema biso nyonso to telemi. Ngai lelo pe na ekoloba mopanzi sango telema. To telema biso baso to bundela mboka. Po eloko ekosangisa nga na yo ezali bilamba te. Eloko ekosangisa ngai na yo ezali kwanga te ezali lipa te. Kasi ezali Congo. Nde ekosangisa nga na yo. Ozali mulubu, ozali mukongo, ozali mungala, muswahili. Biso nyonso tozali ba congolais. Tolo ba langage moko, totala nzela moko, ndebo etokolonga. C'est par ici que nous bouclons cette édition de ce jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Moi je vous dis déjà, portez-vous bien, au revoir. On se retrouve à la prochaine, toujours dans cette chaîne Tcha Maloba officielle. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement, commenter, partager. Et que ça la malam, vous pouvez être vidéo à la virale. Alors, au revoir, bye. Masolo ya sikaye na Kinshasa avec la société BDN Nettoyage. Pour garantir l'hygiène dans notre environnement, la société BDN Nettoyage vous offre des services de qualité avec des matériaux aux normes internationales. Pour les nettoyages urbains, nettoyage de bureaux, nettoyage des salles d'école, nettoyage des appartements, nettoyage hospitalier, remise en état après déménagement, traitement phytosanitaire, espace vert. BDN Nettoyage vous offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Une seule adresse, avenue Révolution, numéro 4, commune de la Gombe. Référence, hôtel Meriba, Prince de Liège. Pour tout contact, plus 243 97 91 99 381, plus 33 61 388 63 38. BDN Nettoyage, le meilleur de l'hygiène. BDN, c'est la qualité de notre service.